l'histoire de la sakana Rihanna. Moi, je suis comme Rihanna. Et ça, je suis tout ça. Pour l'histoire de Instagram, je suis GT. Fana, ça fait la musique, elle est banda. Yes! Même si on est dans le studio. Chetan ou à boîte à bon marché. Ah, ça, d'album. Chetan va bien chetan à bon marché. Tout est dossier, voilà. Le saliboumo, ma focate, ma koto, té. Moi, je suis Miss Bongo. Azo garder taille na ye bongo, azo pesa papa na ye valeur, azo sa musana na ndeka kindumba te. Yo la mama, yo be bota mwana, to boza na mwana yo. Commissaire star au cadre ils sont ko sala bien, ozo ba page na Facebook wana, o banda ko partager ça la mwana, o sel pas bien yo la mama. Di l'histoire aza star, tout le bango, aza papa na aza star. Yebe mwana aza star, azo la chemin na ina minute. Oui, mazo tanga classe. Congolais baza makasi. Ya ko lingisa batu babali sibino na video na réseaux sociaux baboti sibino pepali pembe bon mama mwana bataki toko bongo sali poso lokola ba fina sabu sali bumu non de sali bumu oui de la kisi ke tout ça un problème na kofi na Didiston te asa mwana voilà to clone na soro ma bien na koko wana wana viena na za kuna te histoire ko sa kofi sur la table ko moko te po ebike papa yaza binemi ebele ya ebele. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Aero Bozolanda Bisso, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox D57 de la presse. Moi na mobali ali tutu ya mbumana zolo, on a vu ça rabino à chaque fois, bon continuer qu'on s'abonner, qu'on aimer ba vidéo, qu'on partager. Pour ça la biso qui te connaît l'engue ça la nabino pe na chaîne nabino Congo Check TV ezo ça la bino toujours ba news ezo pe sabino ba actualité politique ba actualité sportive ba actualité musicale ba actualité surtout la découverte surtout na Congo Check mikolo to elibino ba système ya ba découverte et puis to elibino lisusu ba émission ebele to solo lango ba émission ebele lokola yaka to tonga boya to tonga do ba biloko mo ya bongo lelo Jerry Kobetox ça allait accompagner na les attaquants de la presse tant tozo ba les attaquants de la presse tozaki na ba mochodo de la presse ba salita na bango lelo to komi na les attaquants de la presse toza streetir moko toza au moins 6 personnes 8 personnes oyo to bando ça la bino ba analyse tant likambo ekwei il faut to lobela ngonanu et surtout ba rumeur to ça la rubrique moko to ando lobela ba rumeur oyo ezoleka na ba réseaux sociaux parce que musupe bimaka rumeur mais souka comme une vraie information. Donc toza wana pona ko pesa bino toujours ba sango to pesa bino toujours ba information et nazanga moko to nazana ba bilenge basi o bazo accompagner Jerry Kobetox na plateau oyo les attaquants, je précise bien les attaquants de la presse. Là je vois directement Gloria Katale a depuis Mwanda oyo pe le lazo ça l'émission d'ailleurs azo ça l'émission déjà il y a précipité qui a ça déjà avant biso pour et à Kokota na compte les attaquants de la presse. Je suis avec Blandine Bendo, Général Etomba. Bonjour. Bonjour mon yaya, mon vieux Jerry Kamiende, Alliance Kobetox D57 Boma bango po nga moko autorité morale na bango na zawana po. Oh, yo pas comme autorité morale. Autorité morale na bango. Oh, autorité morale on niri bo wela ngo ba te belé hein. Na wela na mutu te. Na wela na mutu nini. Na sa course na mutu. Karim Moko na autorité morale. Ngana bino autorité morale tayi comme mutu to tenga. Le Roland na autorité morale. Ngana binga bendo blanc na autorité morale ko tenga ba kombote po na yebi bango pete. Na pesi na mbote na mona maman na fortune na vrai chéri moto ba ta fiston la cible belle homme belle femme mais peut autres ça baté belé. Au bora te belle homme belle femme chéri tenga na Londres amoni Francis bat mo bana mulaya mbinga na Londres amoni mando i blondine basele bio mo sambinga voilà na Hervé Bassel en tout cas Stéphie Molé outi ngwanju mais o lukangate voilà vous comprendre que moto aliaka na libanga ndembongo le bive Zakari Baba sur libanga bimanga na poche mais ya bende bimi na poche te tozala ndeko voilà bonjour Kimi Ezali voilà les attaquants de la presse tozali lona ensemble ilobani no ko bisa bato ba landa biso on peut batali o lelo na seki pona na kandate na pesi bino ba gros bisous na bino toza les attaquants de la presse to lobela toujours kama moto e ba to défendre toujours ba cause défendre ba konzi ya mboka na biso
Toujours défendre les musiciens. To défendre mutu nyonso o aza na raison na ye mutu mora ya finga ye donc toza pona mutu nyonso. Est-ce que yo po ko bagara bagara ngo senga pema toujours dans le bana c'est qui pour la candidate totalement mambo. Voilà. Alors on a pesi mbote na maman na biso mama gi mafuta mama ya ba fina sabuni moi ça pembe éclairage wapi mulili pa na ye musika et na pesi mbote na sponsor officiel à Jerry Kobetox c'est Julia Paola ouais bisinga Jerry Kobetox c'est bisa ba chroniqueur na ba chroniqueuse mais ya ménopause batika obwa kanga parce que baza sans actualité ba obwa kayo ozoye banate donc mère Julia et vous avez donc maman 60 robot te parce ba tumba matrice bendo bandi mabe alors lelo to yena analyse to sala sur les réseaux sociaux, tu as 3 points. Mais tu as un point à liboso. Et indi ne ba komara na internet, ne ba komara na réseaux sociaux, Didiston avant dika boye, bu ba bimisele mobile mo na internet. Il s'appelle ce qui Levis, aza musicien, ce qui nani musicien ya wa. Yebi te ben notika na expliquer pena batu bien parce que les attaquants de la presse, to ye pena to lobela moi ba ezaki rumeur mais na moni ngo lobi ba page ebele zo publier ngo. Pourquoi kaka question na otu na ngoyo na otu na pende ko na biso Kofi Olomide ba atakaka ye kaka dernièrement ba publier ki Didiston ba lobi azo tourner ba film pornographique a commis actrice ya film pornographique or kezaki Didiston te ezalaka film ya Canada za mannequin parce que biso to vérifier information aza mannequin aza donc na ba très penana Didiston on dirait vient na biso ramba botaka canadienne moko boy allez stressant moi na lela journée mobimba ba tia ba vidéo na ye ninga zo sala ba film OK Petrus na Yelemi ninge ya na José de Londres sida bilela lo bakana langila na vena biso kin kester persona ninga ba lo bakana langila Petrus na Yeremi asala ngani makambo wana ti mais lelo esusu Didiston ba balisi mobile ba biazo bimana garçon moko boye na moni ba to ba combien belé na tangi ba commentaire même sou ba lobi quand même Didiston pe aza minorité Azapé déjà majeur à cause de la peine à copain naie ba mesu ba lobi ote azabula lokola papa naie na lobi na refunda bino directement o azabula lokola papa naie bendo yo etant que Kofi Fiette et puis moi na ya Chacho olinga veno pe Kofi Olomide makase pe olinga artiste musicien Kofi comment na bande na bino ba congolais ba sa bilo moya bo surtout quand na bana ba musicien na bana ya ba député ya ba sénateur et salonde et ça là nga passé tu es bien internet. Toi, les chèques bien internet, mais toi, c'est l'homme ma bé. Oh. Donc, toi, c'est l'homme bien tenir au l'école, bateau, bazag, n'avance sur l'internet. Toi, ça, on a un niveau, donc, binemi a Kofi, boss, binemi a Didiston. So, linga a Kofi, te kokite na Didité. Pour tchaka, dinatala rango, qui est Didiston, on s'en fait un porno. Oui, azala ba traîner Didiston mais so rebi Didiston au chef ba chef ta Didiston ba chef ta la fille wana au moins que ba blingi mon côté. Je ne pense pas que Didiston encore c'est papa na son peut que papa na za binemi e belé mais ça peut ba linga ke pe belé so bananu al ko faire binemi e belé ba linga ka été ko faire ça la bango na mukilité cap ba linga ka été binemi ba soana te et l'autre te ba kutana te ba kutana te ba mona te ba linga ka atika pamba ka boyi so bo linga ko fite ko te na Didiston te ko salir moi na muté oui Didiston à cause de la 19 ou 20 ans azam majeur Didiston azam kolo azana agi yakobala comprendre pour Didiston a posté mobile na ko banga o te yo muto o ba commentaire a respecter papa na ye a respecter papa na a tala o te po yo ça Didiston et le côté Didiston aza boulaté pas ko ça boulaté aza enfant chéri ya papa na ye o ba sombela montre ya 400 000 € jour anniversaire na ye na bibi 400 000 € so yo kengo na matin ko zika yo o ko ba na ko so place na ba biba prix wana est-ce que montre 400 000 € wana en tout cas le pango ya kafu so comme tu tiens lingua on va 2 parcelles donc ba maman le pango a 2 parcelles donc tellement mon ba gâter modèle wana ko ça mon papa na son tepé en tout cas tout ça la paix gentil ko tout ça la paix gentil abima miss ko mannequin
abima mannequin ya nini gagné na nini mais africaine azo trophée moya monene tala moi ça me plaisir pour ça ben moi quoi ça oui maman naé to ko ba ali za congolais ali ya pour nga 50-50 mais elle dit l'histoire za congolaise il y a tout ça mon chance ko tout ça mon chance pour tout ma carrière à moi pour na nini hein dit l'histoire par rapport ya boula pour la table extrêmement roboye dit l'histoire la ça na Rihanna moi je comme na Rihanna et ça mustala to sala pour dire l'histoire Instagram ça ne jeté quand même au thème l'histoire Instagram té moi la danger d'Instagram l'histoire la star tout le monde vérité l'histoire la star à Instagram na voilà ce ka bois qui a posté et peso makambo si moi écouter na Rihanna et ça par rapport à mustala au moins ça écouter na Rihanna Bendo na oya wana na otuno deuxième question parce que makambo ezo kende mabe voilà les attaquants de la presse au baki toza contre Moutouté, toza pour Moutouté. Biso to yé wana ka kolongola moi anti-valeur. Anti-valeur des anini. Moi na ya Koffi Olomide aza Koffi Olomide c'est un Congolais. Dernièrement kuna moni ba publier pe moi na wera alatini lambane mo normal mais ba olebo tala moi na wera bandiki bula. Est-ce que ça normal? Et puis comme to finge bula oza na Afrique, moi na wera za na États-Unis anda papa na bango. Atangina nukuna, l'écart. Donc voilà moi maloba na yo pe par rapport à ndeko na pe bazo finga ye na ba congolais to lingana ati lelo na Congo comment muto azo avancer na vie yo zano ni lokote mbala moko bando finga comment critiquer ye o comment bambela ba kombo net mwana na ya totika ko totika siko batu musu ba oloba tozo ngana biso sera d'artilo pour makambo internet to yena makambo ebele ba congolais côté internet et baby Facebook ba congolais bango ba baby sango bango musu ba bayango ezana ba congolais o ba baby si Facebook yana ba o ba baby si internet ba musu ba sala musana bango na logique olandila makambo neni ngolandila mais yo comment ko ko zo ba nuise mo boye o baby sa ba via batu o baby o sali ba et puis ba page o ezo publier ngo za ba page na mino ba congolais nga banga nzala na liwa bandeko na tombo maboko na parce que na za maboko pembe na tangi page la mama au publier ki yango les news des stars j'espère que publier ki na mo na sous page nini ceux qui paparazzi des stars au publier ki yango mais bobo sani ke bosa ba congolais ti les news des stars auto za na kini akala mingi te vient biso soro mabiala vient biso bogar et mo po dera ya kana comprendre côté donc on fait okuta no pa beti mo lo zaps nere papi ka kola beta ki yo e komi o ba beti mukolo ba manke mukolo oke mukolo tamaka mosa mais non azonga nan est-ce que lelo ndenge tozo kendele Didiston dernièrement lela ki makasi preuve ne Koffi Olomide na monaka saka vidéo à telemi abi mutu no soto oza olingi o attaquer nga betanga ne masasi ko beta mwana ngati aloba alobi na telemi liboso na bino soki abi na za mobali na telemi liboso soki yo poza mobali ya ko confronter nga tika bana nga tika mwana nga ya confronter ndenga papa na ye c'est ça fait mal au cœur oui un parent oui de la kisi que tout ça problème za problème na Koffi na Didiston te za mwana on a problème Didiston par rapport ya nini est-ce que yebanité beaucoup de quelque part est-ce que milieu africain ta yo komaka yango te boza na écart et puis elongo muso tolo belaka Koffi Olomide lelo na ba quartier même tozo monango to ka ba masolo mo boye mwana moko adindaka ba dindisa na libula toilette par rapport ya conflit ya ba ndako mibale mama ona mama ba okana c'est ça yango be mama manga bandako akoma ko sambele mais azo apeka mabota te maka senga nza me bolimbisi mais azutilo zo mabota te finition ayembela kansambe ngana vivanga na Brazzaville de na ri comment on appelle Rimosaka voilà na Wenze donc moi na moko akufa na libulu ya toilette muto anoka na mama nete amona kende mona zongulu mawana donc histoire vraie na Brazzaville ba ndeko na Brazzaville na pesi bino mbote na Rimosaka juste na kwa ya rompe nini kulunda wana donc histoire en esalama wana donc eza malamu te ba conflit ya biso ba parents et que na bana te to ya bino ba parents et que na bana te lelo Didiston j'espère que depuis lobby nde bazo publier ba latisie mobile ngo ba bi pasa musicien congolais na biso a évoluer na poto j'espère donc quelque part bilo kwa nezo sala soni na mboka biso pourquoi na ba page ya ivoirien to mona ngote ba page ba togolais ba camerounais to mona ngote ba congolais baza makasi ya ko lingisa batu ba balisi bino na vidéo na réseaux sociaux ba botisi bino pe bali
de ba boti sibilo ba de ba bali oh la biwera to balali na Facebook to linga Facebook to boti na Facebook yango ko ngisalaka ko bali sabino ba boti sibilo na bana ba pesi bilo sula ba ko na ba réseaux sociaux na ko regretter e langa la mama na ko regretter ko sala mona ko master eza pasier di l'histoire aza star tout le bango aza papa na aza star yebe mona aza star mazotanga classe ta niveau l'histoire otanga classe l'histoire ko sa confiance sur la table mokolo moko te po yebi ke papa na aza binemi ebele place ko tia lokolo fatel parce na ko tia lokolo déjà grande fille muto ya 19 à 20 ans mona su ya poto abotam na poto pa yeba ta internet ay mo puis mona ya taille ya pembe bon mama mona bataki toko bongo sali poso lokola ba fina sabu sali bumu no do sali bumu do sali bumu ma fokate bi makoto te mona bata miss bongo azo garder taille na ye bongo azo pesa papa na pe valeur azo sa musana na ndeka kindumba te po aye ko luka mbongo te aza mobola te azanango déjà abotami déjà bien par rapport à papa donc yebo to mona ko tazala ko ba bisote ke so malipa na ko ke bo ya sa bongo te bino makambo wana ko ayeba ngo ko teti lelo mais moi na zo sa da musala na ye azo ko déjà mbongo sacrement de l'histoire voilà to clore non na dossier de Diston voilà ça c'est les attaquants de la presse yo moto na soloka yo moto na kindoki surtout ye la mama yo be bota mwana to bozo na mwana yo commissaire star ko addition ko ça la bien on so ba page na Facebook wana o banda ko partager ça la mwana o sel pas bien yo la mama voilà to clone na soro ma bien na koko wana on vient na na za kuna te voilà merci beaucoup allez-y comprendre bendo général et Tumasiliki toke na sujet ya suka oyo to into lobela sikot le to lobela ka bana le to lobela ka bana to tiki siko di diston zalano à l'aise papa no za de muta mbongo okola na ndako nzala ke bato ba sala bongo bazo continuer toujours moni quelque part pe na mona complexe omoni complexe ya congolais le commune tant fallait andaka nga photo na ba Rihanna na ba Chris Bonne za ki on rêve mais lelo fallait ça fille oh la sali musique ya libanda yes musique ya ça même musique sur un studio Chetan ou ya boîte à bon marché. Ah ça ni d'album. Chetan ba chetan à bon marché. Toi tu as dossier là voilà. Ton continue dossier à Likambuya. Mo ba toucha ki pe moi muke maré et ba misu bazo contre la moi muke bazo lo ba pe bien ba misu pe ba lo ba mabe. Daïda Mpiana, moi na ya JB Mpiana. Oh lelo na réseaux sociaux. Na ebité ba misu nde bazo lo ba. Ki Daïda za nani ba nommé na présidence. Daïda za soki asali nini boye na boye yango ngalingi na tuna na lelo soki mwana ya JB Mpiana atanga ba classe akota pe ba école ya danger lelo yo soki ba moni aza la compétence moko boye na présidence est-ce que na présidence il faut zaka ministre ya finance est-ce que faut zaka ministre ya boye soki ba tie yo na comment on appelle na logistique ndenge ba tie fils mukoko que je salue en passant fils Mukoko désormais na présidence aza comment on appelle adjoint il y a logistique na présidence ce qui batie bon leti ba fumu sabata nga na ebia saka na présidence aza conseiller il y a matière il y a culture et art parce que aza non déjà artiste les autres ba to komi ko luka batu oyo baza na métier na muta yo komona mwana ya papa na biso persona mo rochero lelo aza ministre provincial ya culture et art o bozo mona na mwasi na mwana ya na biso rochero dernièrement tozaki na conférence de presse tozaki surpris mwana ya langa nzembo papa na moni pe passe na musique ali ba droit d'auteur na ngote mais lelo mwana komi ministre ezo sala malamu donc ba tia mutu na place na lelo est-ce que Daïda soki ba tie na présidence soit conseiller na matière moko boye ndenge bandeko na bino be misu bazolo bana et komi royaume et komi nini bendo analyse nous ça par rapport à bandeko baolo ba en tout cas bandeko bazolo beza et puis bazo toucher pe na mwana yo penza eza mawana bango po toza ba parents totangisa bana lelo soki mwana tangi classe à côté université silisi soka za capable ya kofanda na accompagnement quelconque to place moko be akosala yango bien ça normal bon mona jiba tangité fait faille ba faire to ba challenge pour bango c'est pour bango so ba faire ba lukanani pas bon ce qu'on a habité bon on a sens ni kaza mona musicien de base yo chanteuse peut-être on va chanteuse des papa des musiciens ba chanteuse to docteur ba cité
to ne papa na musicien a danser ya danseuse to ba to la sens bongo ba ignorer moi na tangi classe moi na tangi classe c'est normal ba tine mutu ati moi na poste le soka mérite ça musa na ebi c'est normal bo ba autant bo to tanga pona nini bo ba so ba so ba ke jeunesse ya lelo yango ndeko simba lobi yango de se bandika c'était bon bon tika ba koko wana ka ba mikolo la ka ba c'est juste ba lembi balika bango kaka bango kaka bango kaka tanda tika bona mokili ezala royaume te mutu azoloba wana soko esaka yaki beka yaki na place wana akosala ngo pe kaka tout ça pe bato ko to lobaka peti alinga chape mwana watanga classe anga cha kuda illettré na mutu pe atanga nete na mutu atanga lokele poste tie alokele mutu moko atanga te pembeni ne wana ya fadika titre soki ka maki dossier ye apesi mutu atanga expliquer yandenge nini aboye asiko lo sande ni ala signer bango toujours loba ande bako china mutu atanga ya expliquer ko kwa professeur ne voilà ndeni kuna yo boye batangile nyuso nga signer côté OK ya signer kaka eza bongo voilà à sekisinga bakasi voilà allez-y comprendre que beno mystique Daïda aza mwana ya Jibe Mpiana Daïda atangi ba classe Jibe atangi sana bani na école nini ya wana ba chaque fois biso bano batata na biso ba lakisio bano forcer biso ba classe na tina yo mwana papa no zozwa to ya no zozwa tango ya kotangiso kende tanga po batu wana zo mona wana ba Jibe Mpiana ba Weranson ba nani o ba député batangi saka bana mazo mais mon boss ne mutu alukaka mwana batela ina tanga suka nenge to zo mona lelo ba fina sabuni lelo azo kene pe chika azo tobola bandeko ne musu bazo kene ba okota ba fina lelo asisi classe akoti na gouvernement lo bani ke fina moko ba fana na bandali moko bo de ça ça bongo moko okutana kana ye alataka na elamba moko ya normal lobi ena mana ba sengle moko bo ya njoto ya ko fana place ko ngona ko mo juger mutu ko mutu fa place fa Angelou peut-être que ba Angelou Gabriel to fa tsa ngo kuna bendo bobina voilà merci beaucoup na retenir le mot bendo lobi awa bendo lobi awa jeunesse des avenirs à lobby c'est ça même bandeko oyo lelo nga lobango même bandeko oyo bazana kati ya PPRD bazana kati ya FCC bazana kati ya cash lelo soki ba jeune belé ba koti c'est grâce ya mokonzi mboka lobaki botikela pe ba jeune place prévane ministre ya tourisme botala âge azanango c'est un jeune na bandeko leka nazo mona ye na 11e riwana libanda na bandeko azo solo la melelo lokola nchika keza pelika ma papier eza pelika ma papier koko sakanja te nga na bunda babokela nga bombe na kufa boye nga na kufa bombe betaka te papier adotara wana maternel te ba yetia okara po bombe tumbaka yo voilà lelo mwana vie na yo Jibe Mpiana mwana sœur na yo Amida bazo tenir rigueur akokyo leka place wana te yo kolobani net na par nanga wana esa bango eza ki jalousie nketo lobongo be nketo lobi na Kongo nketo tellement mabe ya ba Kongo so lobi kento c'est que to bakisa bakoyanga noa bakoyanga wako nketo wana ya richesse na biso ki mutaba ya richesse wana richesse na vela biso waze kwa lobaki ya sika pena mutakate la mona chasse wana richesse na utilizango yango mona ba Congolais to avancer ka te mundele se bapesi muto opportunité asa la place ana bapesa kina chance mais yo ba pesa ba ba to chai wala to tala soka sala akoka lobi ba olungula tala niveau na mentalité ba Congolais yo commission royale soki paraît royal pona ni pona Amida aza place boye yango azwi mwana ya tieme non batie par rapport ya mutuna ye papier mutuna ye ndezo sala na tan classe ya tangi et puis moi na pembe bon na bobike bana pembe batanga chiki makase bali bisanga na santé loko na bana pembe balinga chiki makase po mona pena mona pembe ya buriki pena donc ezaka moi passe pour déjà ba condition de babiko mo ndoza pembe boy na bureau déjà éclairage donc il faut tobolon chike ba Congolais lo to bom ebo mabiso mutema mabe so to tika ki mutema mabe to ko avancer voilà j'espère que tokomi presque na suka ça c'est les attaquants de la presse o ba charge o ceux qui ba défendre o so ba nani est-ce que makambo matière boko koloba po biso to loba na politique to loba na musique to loba pe na sport ndenge bato bakomi kosenga tango fora longwa
ndenge bakomi kosenga alongwa bamisu bazoba koteka bajoueur eleki akomisi bajoueur ondie bangombe inana teki ye biso tolobelaka nyonso donc les soki les défendeurs soki babacharge bokoka makambo te matière bokokango te voilà tosala bino analyse mo ya moke par rapport ya surtout makambo baolobela mpona babana bamusicien na biso baza bana bandeko na bino baza bacongolais botika biloko wana ozwi mpena photo ya exaucé namoni obiki na seki exaucé na tina robe moko normal et puis aza na états-unis aza na congo te le miso na congo bolobo mukange mukwata mais aza na états-unis place mentalité ne atangeli kuna tosala pe kuna mais au publier et puis page yango na nga tanga kombo na page nango eza yaka to solo la soki nini otala mwana wera pena tiki mipende boy donc mipende nem tezo complexe complexe mipende boko te ko mkusa ete mpesa poani ete ko mkusa poani asa mwana c'est normal quelque part ça fait mal non na mona te mwana ya mais oui un musicien quoi mais oui moi ni ba finge na réseaux sociaux jamais ka mwana Kofi ka mwana wera toujours les congolais tala congolais mta finga joueur bato ya sénégalais diata a comparer na mbisi soit niveau mutu na mbisi azupe na mbisi atie longia mutu mais joueur ana lela na page Facebook na bi je regrette na comportement yaba ndeko nanga ba africain tala niveau mais c'est un joueur international abeta de équipe nationale na bango abeta na club amunene mais congolais partout congolais kotaka musali makambebe ba luka batu na misala congolais lingika bazwa ye moko bazwa epatia bandeko na ye donc partout est-ce que congolais kotaka congolais koti na Facebook et baby WhatsApp pe kala mingi te boyoko ngana bayana nga WhatsApp ndi batu bakoma oluba na baya Facebook voilà bendo malobano suka surtout malobano suka ezaka mabanga pesa ba mbote na bato ba soutenaka yo kama banga na kolo bateke molo mo mabanga oui moi 30 secondes en tout cas ba pona na mama na vie to zo koma biala yo ndi un problème na mama alo bana banga mutu te pe mal pona vivre pe mal pe ka mutu te la mama sa mama moboti oza mama di distante mama di c'est comme ne alia aza avocat te to ba ndeka bien est ce niveau alia tangili la mama tangite alia tangi na poto alia mo na poto atangi na poto okora mama di distante donc taka mama alia mama di so tangi ko fe mi ko ba ko tute ko ba ko na ko folo mi tete ba ko chamo na bonne hérité di so côté di distante boy ata mwana moko respect mwana moko calme ta ko tata asa et développe papa ne aloba mingi te en tout cas la maman pour telle cette page na yo so mo mama ko cette page na ote tesa filmer libota na yo filmer maman na yo filmer tata na yo filmer so na bana ça la télé réalité na bino famille otie tika di distone oza maman ya di distone na muninga na yo te voilà bambote parce que mon maman na ngai Fortuna Vrai Chéri moto bata fiston la cible avec maman sociale en tout cas ouais pas maman sociale mon maman Fortuna Vrai Chéri la tali blondie c'est les bio la carte Belgique la moni Hervé c'est la moni belle homme et belle femme Chéri Djenga Francis Bata Blaise Mingi Richie Kingo ekoki wana bendo bambote na yo moi 3 4 3 signaler déjà boss ouais papa na ngai boss si vous tomboli voilà bambote na nga pesi bambote na ngai ebele na shilo mwasi nzambe ya boye baziwa basi nzambe ba komi combien basi nzambe ba pe combien azalaka moko to lobela ngo sima azanga lipa to boka ka to lobela ngo shilo mwasi nzambe grâce à Moussa mama langa Judith motema papa taka ka danseuse ya Kofi wachela motema c'est une chose Judith apesa ba mbote bele kala mingi te no mona motema ya papa taka na benga kenga motema papa voilà esuki wana bambote na famille sap mobimba na Paris bambote na bango voilà mwana ngai lisusu mwana ngai mwana ngai Christon vi muswamba Kongolo voilà aussi ici mais devant ba pesa ki ba bi fille ya media pe 2020 bobota nganga na mwana wana zemite naza na mwana après parce que me contact na nganga oza na mwana te ba bi 2020 bobota ba ndima pena ke bobotaka onga botaka batisa sika mais 2020 non c'est pesa bango non Roland merci beaucoup pour la zemia plus 243 9 95 46 64 84 plus 243 9 95 46
64 84 merci le moyen. Voilà, to silisi pena to silisi to bois qui sponsor officiel il y a Congo Check TV les boss Ben Bouyamba VBV prix cadre mobo voilà Ben Bouyamba motema ya mama Anne-Marie Mboui Mukonza ya Lubute donc soko yekaka juste na veni mbete ke wana leti kaka zo kende pa ya général Amisi tala na ngamu en face à diagonale na église la louange komona cadre moko eza wana olala kitoko bana nyonso to apoto et puis na pesimbote na boutique création Blandine Bassel bio depuis Belgique na peso bambote belé et puis na pesimbote na yangande ko Francis tu yo munu ba cher na ebité IST wumeli trop na ko ma PD toni po ba na ko ma PD te pona IST za na 3000 balles na kinit moi cash manning et salinga ka benatika ba via moto na pesimbote na sponsor na biso sponsor na biso ya les attaquants de la presse ezali Julia Paola et puis alobini alobi ba journaliste ya ménopause na ba mami kolo musubu wana poto botikela ka gérer comme tox Julia Paola to moni mbala moko Julia Paola agency monnaie mannequinat montage vidéo ba clip ba concert a produit ba jeune talent et puis ya suka nango ba fille mère boya koyekola kotonga donc bon les carana bientôt on peut sa numéro ya sika ya cadre sika ezali mère Julia mère Julia ba mbote nao ozaki les attaquants de la presse ba mbote na bino les attaquants de la presse toujours blanc po to la sabango ke to za bomoko les attaquants de la presse to kutani à la prochaine na émission ko ya ciao Congo Check TV Yasi Bumutombo Bana nyoso ya Congo Bote na beno bendo luta na emission